Merci beaucoup na ba landino so océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba oyo ba mesana kolanda chaîne na bango ni na psaka bino chaîne à libération chaîne oyo kitaka sur le terrain pour na kozola bino maïman sur le canal République démocratique du Congo. Merci na bino batu oyo zali ko pesa litoito oyo bozali ko s'abonner na océan du Congo oyo bozali ko partager mes missions bo continuer ko partager bo continuer ko s'abonner na océan du Congo bo benga pe ba oyo ba s'abonner na océan du Congo te baya ko s'abonner no kinoki na océan du Congo oh tozali ko benga yango maswa no wa soki yo boy ko s'abonner no océan du Congo tangu mvula makasi ekobanda okochola alors bo s'abonner no océan du Congo bino pe bato bo check océan du Congo na mabondeli bo bondela pona tous les travailleurs ya océan du Congo Kabouya l'homme puissant gloire ngoma vainqueur toza ebele et naye moko la patrona mama océan du Congo et ba bonne guérison na pape J Lompinga nzambe azali nzambe nde azali mobundeli atali ata bakosala nungu bakoningisa nzoto kasi tokolonga kaka po toyebi toza balongi. Et merci beaucoup bo s'abonner au Océan du Congo bino pe bato bokozala na posa ya kobenga pona ko passer no Océan du Congo bobenga na plus 243 96 36 12 489 plus 243 97 12 489 obenga mosakoli wa bino tolobi soki okotaka makambo ya Congo te awa na émission na biso tolobela mboka Congo tokolobela yo te ma soki okoti makambo ya Congo tokolobela makambo na yo awa na émission na biso tolobela mboka Congo mokolo lelo na kosimba penza mo makambo mayike penza te kasi ba video de mutu ekozala témoin ya ba makambo oyo ngana koloba boyebi bongo mwana mboka kone nanga ona bengaka dia ba République démocratique du Congo oh lelo Congo soki ezali ko mériter boy oh lelo peuple congolais soki azali ko lela butu na moyi oh lelo peuple congolais soki makila na eza kotanga partout c'est Kone nanga qui a fait ça c'est Kone nanga mutu asali bongo pour lelo peuple congolais amona oyo azomona mais balobi basepelaka na mawa ya moninga te kasi pona makamba Kone nanga biso ba peuple congolais penda to pesi moko po Kone nanga amote ya mabe Kone nanga tala te ba peuple congolais babimi na se ambula pona ko voter po bazwa libération po peuple congolais se sauver mais Kone nanga sala mutema mabe a priva et tout le quoi ba yu kongomani ba sepela te na moto bango ba votaki pour que après ça esengo et pas ya moto moko lelo soko kimi exil oui ma bena o muto ko futa yo so kimi exil ma bena moko muto futa oh sala ki ba congolais ya wana baka bino pe bato bo lelo oh bo sala ba congolais mabe oh bo sala ba imboka mabe nzambe akufuta bino po soki osali kaka congolais mabe to soko sali ba imboka mabe nzamba kofuta yo to monaka babe malumalu basala ka biso mabe to sepelaka na luba sepelaka na luwa ya moto te lelo babe malumalu kenda lelo yo Kone nanga okimi exil okomi koloba Congo za insécurité na za insécurité parce que tangu yo za koloba ko za insécurité Congo za insécurité ba imboka ebele oyo bomisa ba imboka ebele o lelo balela ba imboka ebele on va couper une mention que moto bango va voter abimité yo koloba nini yo zali kotala ka insécurité parce que insécurité ba peuple congolais on va voter ka batu va voter ka mwana mboka Martin Fayulu ndeko gloire soto ali loba moko otela nga voice ya Kone nanga à DCP. Il est actuellement en exil après avoir reçu des menaces pour avoir rejoint l'opposition, affirme-t-il. Et hier encore, il a appelé à lutter contre le régime de Félix Tshisekedi. Je vous propose de l'écouter, Corneille Nangaa. Nous devons tout faire pour arrêter Tshisekedi. Je pense que c'était une parenthèse qu'il va falloir vite renfermer. Avoir la façon dont on gère les questions nationales, c'est plus qu'une catastrophe. La légèreté, les tâtonnements qu'on fait surtout au niveau de la sécurité du pays, avec des décisions hasardeuses qui sont prises sans planification. Et si nous continuons à cette allure, nous allons perdre les Congo. Nous l'avons dit et c'est ce qui fait mal. Je pense que la contradiction, c'est utiliser la justice
justice, la répression pour arrêter ou tuer. C'est ça qui a fait que non, je n'étais plus en sécurité au pays depuis 4 mois. Ils m'ont retiré la garde alors que j'en ai droit sur le plan légal et cela était des éléments qui présageaient ce qui n'est pas bon. Les circonstances dans lesquelles sont morts les généraux Kaimbi et Moukout et notre cher ami Kende, il fallait que je prévienne. C'est ce qui justifie mon retrait ou que nous sensibilisons la communauté internationale et nationale pour dire qu'on doit arrêter ce qui s'est passé à Kinshasa. Corneille Nangaa. Wana bolandi bongo voice ya Corneille Nangaa ndenga azali kolela aloba mona ka commune sécurité alobi le makambo ebele oui azui popo Corneille Nangaa sala ba yimbo kama be yango ba yi congolais totelema ta ekoki Kongo ekema be Kongo etambola mabe totelema tobundela Kongo totika kobeta kara na makambo ya Kongo tokolala tola muki jour mususu boye buba bloquer biso ensemble muta okima te muta obima te tokomi susu ba wumbu na mboka na biso koleka lisusu nde tozali. Alors biso peuple congolais tokomona makambo ya Kongo kara soko lali ola mukolema mukata desa olema fufa boye roi muto makaka olema boye pona yo moni ke vie sili pona yo te. Congo est un pays riche. Ceux qui l'ont tombé du Congo, Babiloko tomona keta mususu, olemo li pomoni roi ke pono vie sili et Rosala bongote to li apema comité. Ba Congolais to zana motema boboto, ba Congolais to bundela Congo, ba Congolais to linga Congo. Pourquoi makama Congo et ça et ba to mona sa occuper sur makama Congo te. Chaque fois noyo yebsa no tala ba pays ba ninga ne ba to batelemi. Tala ba pays Afrique. Ne ba eu conscience kasi biso na Congo. Ba est conscient. To ko ba conscient na makambo etali masanga na baba na ba mindule. O koto so na seke na la conscient na stade de martyrs. Ne place peuple congolais za la conscient ya ngwala. Mais pour la makambo etali moka peuple congolais inconscient. Tangu boko mona mboka ekufa, tangu mona mboka etamo mabete, olemo bima bunda, olemo bima bo revendiquer ba droit, peuple congolais kanga na maboka beta kara. Na ebité peuple congolais zelaka nani okoya ko bundela nani okoya ko pesa liseko na République démocratique du Congo. Onzambe pa yebisi biso, alobi atale osengi ngafo na peso, eza na moto teka ya pa nzambe yebisi nzambe ke nzambe na sala la terre, na la besoin na peso mosala. To nzambe oyaka mamo place ofele na ndaku bua kitso mosala. Te il faut bima oluka mosala oyo sengi. Eza pendenge mo biso na Congo. Tant to koloba makambo ya Congo to pesi nzambe. Oui, nzamba pesi biso makasi. Bana Israël tant ba telemaki, tant ba sengaki pa nzambe, basuka ekana ko senga te, ba bimaki ba pratikaki, ba bimaki ba bundaki. Alors ngai na yo, tant to ko senga. Et le roni to sala. Na terrain le roni biso ba peuple congolais to sala. Et le côté tant tout le monde a Congo ekende. Le jour au jour, tu as la mabeso bakisa na Congo. Le jour au jour, tu as la mabeso bakisa na Congo. Le jour au jour, tu as la mabeso bakisa na Congo. On a tout télé mato bunda, to bunda raté. Peuple congolais zololo, oh le bino moku ko ketwa yambo. Oh yo peuple ndenge nini? Oh yo peuple ndenge nini? Nzambe, yo moko yebaka, otsaka na botama na Congo. Pourtant on a au monde bato aboye. Tant nous au monde ba congolais, oh baza ba sans foutisme pena ba Congo tali bangote. Ce ka to suka pays ma Afrique. To yena bango na Congo. Ba longola biso ba bita Congo to kena bango kuna. Au moins na Congo ezo libération. Au pays wana ba bima revendiquer ba toi, mais biso na Congo ezobolo. To to keka pa ndeko na biso ya est. Ba ndeko na biso ya Goma. Ba yena bango na Kin. Biso ba kinoa tellement to lula bonzenga tellement to lula ba bote to lula basi to lula masanga to lula mindule ba kena biso kuna bango ba ye awa okomona Congo ko libération mais tellement biso ba kinoa distraction ya makambo zanga tina makambo musique to zambango makambo ya nini to zambango mais makambo mboka to lingite soki mboka ngo ekei to soki lelo mboka ngo baby musique ngo yo koyoka ngo wapi yebisa ngai yo mto zali ko beta makambo ya Congo kara na bino pe papa na biso ba diaspora ba maman ba diaspora ande ko na biso ba diaspora bo na poto pourquoi ko faire procès ba peuple congolais te pourquoi ko sala eloko moko te po ba peuple ba bunda bino bo fanda ka na poto po batindela ka biso ba vidéo bo fanda ka na poto po pesa ka ba message mais bo ya to bunda po na Congo
boni kobunda te na bino bato bosala libanda yango tuni peuple congolais nyonso na ya poto na ya Congo biso nyonso mitu na biso nayebi te naloba soki makanisi ba peuple congolais batya wapi soki mpe bakanga biso kitendi nini o biso nyonso tozoyeba te mboka eke mabe me na ba diaspora na biso bakino tobunda te bino ba diaspora so boki kaka musicien so ya kobeta mbango ke botelemi le 25 ans on sonne en concert na tela bien de besoin intercaler avec ta concerté wana non c'est ça l'importance c'est est-ce que ce vous petit sur son beta concert na nini mboko aso beta te plutôt yebisanga et là on est apporté na Congo te là on est rosalam Africain totelema africain ba yu congolais ba diaspora boza wapi boza bitango bomona mboka na bino ekende lobi to lobi kuna bakobenga na bino na ba pays o bozali bokende wapi bokobata mawapi ndeko kula na komi kokenda nga na suka telanga message ya papa nanga Alpha Blondy message ya utia kopesa bongo tozonga sima. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Alpha Blondy et je voudrais envoyer un message à la communauté de la CEDEAO, dont je suis l'ambassadeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, j'entends des bruits de bottes, j'entends qu'il va y avoir la guerre, la CEDEAO contre le Niger et ses alliés. Et je voudrais, en ma qualité d'ambassadeur de paix de la CEDEAO en Côte d'Ivoire, demander aux autorités de la CEDEAO de ne pas faire cette guerre. Ce serait une erreur grave. Je vous explique. Les Européens n'ont jamais voulu qu'il y ait la guerre en Europe. Et j'ai le sentiment qu'ils ont envie d'étendre la guerre russo-ukraine en Afrique. J'entends parler des troupes américaines qui sont stationnées au Tchad, les troupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Les Américains sont à Djibouti. Djibouti, Niger, c'est juste une question de minutes. Donc, pour ne pas que les Africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégique, il ne faut pas faire cette guerre. Et pour la Côte d'Ivoire, qui est le pays du dialogue, le pays de la paix, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Et le comportement qu'il faut appliquer dans cette crise, c'est de ne pas faire la guerre. Et ne pas faire la guerre, c'est la plus grande victoire. L'Afrique ne peut pas se payer le luxe de commencer une guerre. Tout le monde dit que nous sommes l'avenir du monde, avec nos matières premières non exploitées, avec nos enfants qui ont fait de grandes études. Je ne parle pas de ceux qui se noient dans la Méditerranée. On ne peut pas se payer le luxe de faire une guerre. Et je voudrais demander à M. Macron, à M. Alassane Ouattara, à M. Macky Sall, M. Macron, vous n'avez pas éteint le feu en Ukraine, vous n'allez pas allumer un feu en Afrique. Ce serait contre-productif par rapport à votre mission. Vous ne pouvez pas être le chef de guerre partout. Et maintenant, à mes frères du Nigeria, je voudrais leur dire en anglais, Nigeria should not forget about the Biafra war. We were young. We didn't know that Nigeria has so much oil. So that war was a war for oil. How many Africans died for those stupid wars, geostrategic wars? Enough is enough. Please do not participate in the war against Niger. Negotiation is the best. African to African. I don't want to even mention the African Union. This is the headquarters of all puppets.
those who sold Africa to Europe. They should be the one to have an army, 55 countries army, to fight against terrorism. They don't need to go borrow money. They have enough money. Pour revenir en français, je dirais, cette guerre, il ne faut pas la faire. Monsieur Macky Sall, quand les troupes de Wagner, donc les Russes, et l'OTAN vont entrer dans la danse, ça va vous dépasser. Et déjà dans les journaux occidentaux, on vous traite déjà de dictateurs, de sanguinaires, de futurs dictateurs. Je vous en supplie, ne faites pas cette guerre. À mon modeste niveau, à mon humble niveau, je vous en supplie, ne le faites pas. Et je voudrais aussi m'adresser aux autorités maliennes, aux autorités burkinabées, aux autorités du Niger. Ne faites pas cette guerre. Exigez des négociations. Et si la guerre s'invite, demandez aux gens de la CEDEAO, au lieu de faire une armée pour aller combattre leurs frères, pourquoi ne pas faire depuis une armée pour venir aider le Mali à éradiquer le terrorisme, aider le Burkina à éradiquer le terrorisme, aider le Niger, le Nigeria contre Boko Haram. Pourquoi ils n'ont pas fait cette coalition? Alors je vous demande de mettre bas la terre. Parce qu'il y va de notre existence à tous. Cette guerre qui est en Ukraine, ils ne savent même pas quand ça va finir. Ils vont ouvrir d'autres... Voilà mon ami message, il n'y a pas Nabiso, Alpha Brandi. Alors, le peuple congolais, tout l'ingana, tout ça dans mon thème, maman, tout l'inga Congo, Congo est qui est ma bête. Congo est qui est ma bête, tout bête à karaté, Congo est qui est ma bête. Ba pasteur, bon terre batou. Bon tika kozala ba fanatique, na bino ba pasteur, bon comment ba fanatique. Bon on ba fanatique, bon terre peuple liloba. Bon terre peuple à Telema, bon terre peuple à Bunda. Eh ba pasteur à Congo. Ba koma bango bato a bato. Ba koma na bango bato a bato, ba pasteur à Congo. Nzamba ofuta bino. Congo et qu'on soit libération. Nzamba ofuta bino. Bino bato bosa bato mabe, nzamba ofuta bino. Connaît non ngaye wana. Est-ce que nzima connaît non ngako kima leo na Congo? Bino bato bosa mabe, nzamba ofuta bino. Botala ndeti mama kamabwe. Congo enyo kwamba. Congo est souffri, vice-gouverneur. Je koko mulumba. Abisu sabi misale se bandia. Misale bandi. Ah biso na poilu de to bandi misala. Misala ngoto kanzi misala nini bandi. So ba ocha ba prince. So yipi ba osa nini. Botala no misala ndeko la papa na biso je koko mulumba sa kolobi bandi. Bon ngoto zo ngoto chité na biso. 18 août 2023. Toujours dans Moussala. Ah toujours na poilu. Toujours na mingi olobase. Mais biso to linga Moussala. Ngai je kokona ba quinoa. Il y a vrai quinoa ba linga Moussala. Autant de personnes qui n'ont pas lourd, hein, dans le baming, il y a autant de moussala, ils ont poussé dans malem, malem. Nous sommes en 4 poids lourd. Merci. Bino moko bomoni misale bandi na poilu. Vice-gouverneur après ce message. Oh bazali ko yoka antena gouverneur, Jantini Ngobila, ba politicien Congo ba koma lokwa ba musicien. Misale bandi ba olona ba flair. Na ebite misala ngonde ya ngwana oye bandi. Ba politicien Congo Misala yo lokumisa. Misala ngo ya kolona ba flair o ba olona na nzela wana. Wana misala. Est-ce que biso to wana posa kolona ba fleur? Est-ce que ba fleur ne repose peuple plutôt mpifo ya rolia?
Oh! Alors peuple tant bon mon abongo, bato bongo les peuple balingi bandi ko betela maboko bandi ko yembela. Oye ba revendiquer ba toi peuple moko bandi ko na komi na ngana suka. Na bena kozote bete tant na mona makamba Congo. Et tukali mkepe nga mosakoli. Na okata na oleka su te na koloba su makamba Congo te to kumbela ka Congo ngande to za kokene. So yepe to kokene za libulu biso so ba Congolais to dindi. So yepe to kokene wa biso so ba Congolais to kika pa makamba Congo so ki to koloba. Oza ko pesa vraiment passe. Nasa na mwana moke. Nasa mwana moke na sali na vite. Mais tant na olo ba pona Congo, faut bino bato boza libana ba diaspora. Bino ba Congolais boza. Bolo ka souci à Congo to soutenir Congo, to soutenir plutôt ba o ba obunda pona République démocratique du Congo. Bo pesa Congo mu Congoté, mais to ko loba boko beta kara, to ko loba boko yoka na binoti. Na baye na ngapende na komo mona keti kende na ko yebisa maman si yanga musakoli ya pona makamba Congo. Na ko loba lisusu te pona baye makamba Congo. Po komi ko pesa nga passe. Tant on a apporté ma kamba Congo lokola papa nanga lokola maman nanga na commission na vandi motema pe ko sala pasi na komi ko kapena so vandi ki motema sali yo pasi pona ni o rofanda boye o raisonner nzambi o mboka ni na ba ajo tozali tozana biso soki ba age ni soki ndengeni mais tozovanda na sima ba parents tozozotela ko bala te tozozotela ko te nini ana yo seli biso bongo Congo ole biso to bunda to lingi ko bunda te. So toza 100 na bato ba na souci à Congo. Toko za 20 mais 80 ba m'en fous. Ba diaspora. Pour l'émission à lelo. Pour partager l'émission à lelo. To yo ka souci à Congo. Place Bozalaga pour vendre pour dibanté. To monaka ebele ya bato akenda poto mu ebele ya mutu akepoto awumele afandi sora kufi o mwa mso ba dekara ebemene zonga pona nini po aiza mabele na yo doza na souci ya Congo tout à ba diaspora ya bamboka mususu nde baza ko soutenir ba pays na bango mais biso ya Congo boko sala publicité a robeta a rotondisa ba o mso baleki a robeta te a rosala boete yango te c'est important. Tout peut ça makanisi na République démocratique du Congo. Congo est mabe. Congo est mabe. Nzamba sunga kaka. Na komi na ngana suka. Na koloba mingi na lobi na zo ka motema pasi na makambo ya Congo. Yo moto ko za na poso benga ngai. Plus 243 97 36 12 489. Plus 243 97 36 12 489 benga mosakoli. Pesa solution pour Namboka na yo. Pesa solution pour la République démocratique du Congo. Ah Nzambe. Ba ina suki na olubebeleti.